Mbote bonjour Balandia, le ministre de Noélieng est toujours car en Amassou, n'a pas bête la bine ma vie témoignage ne tombera jamais. Ton témoignage ne makambu vedi bande konabiso o bozo sako boza ko sabonaka vraiment babi Carrefour des Stars ha balobi baninga batambola kaya na bu mebiso to pumbwe Carrefour des Stars chaîne moko na éviter en tout cas na pesi bino mbote mingi bino batu bolinga rabiso bino batu bolinga rabiso bino batu bopesa rabiso ba témoignage na bino poto betela bino pour continuer ko pesa biso ba témoignage na biso ya lelo donc ça témoignage moko eza lié na Bible lelo Noélieng otanga Bible bino kasala ko ba chroniqueuse ba yeba ko tanga te en tout cas nga epsa bino nga za la chroniqueuse te nga za la journaliste bandeko na ngai bandeko ya Canada, Angola, Nairobi, France, tout cas partout aux akaka donc kotanga ba pays nyonso pema na pesi bino mbote mingi ya ndeko mobali ndeko mwasi ba appel no esala nga bien na pesi mbote nanga na mimi ale mala patrona na pesi mbote nanga na dira pelenda na buzengo mbote nanga mama chérie Lili Masia papa si likambo mbote nanga na Boaz Deborah et puis mbote nanga na yo mutolandanga mbote nanga ina les grands joueurs Genovite babi Genovite ne makambu ya mbote nanga na yo pe lisusu mbote nanga na bana kin nyonso bana Angola babi bana City bana Régie na pesi bino mbote mingi ba ndimi ba EPG nyonso na pesi bino pe mbote na pesi mbote nanga na ya code depuis Angola na pesi yo mbote bandeko balandi leo to na témoignage ya famille moko boye ka ndenge libote ezalaka bandeko balandi le témoignage de Noélieng ya bisa bino ba témoignage nga na bete na ba témoignage na ngate donc ils ont inutile ya otaka bilongi ya mawa wala nga na mutamawa te Carrefour des Stars mte sala nga bona ke za mutamawa na nde ni wa bogoza na mutamawa te na mutamawa te makambo za bia bi match za uo veut dire makambo za bien makambo za tokos témoignage na biso za boye lelo bandeko balandi zaki na famille moko boye papa na maman babotaka bana ba mibale ya mibale Fabrice na Héritier Fabrice daki mo liboso Héritier daki mo mibale donc papa na maman na botaka bana mibale wana na vie balai na ba pe na vie na bango moko bien donc on a vivre bien non ya bien penza si on a bien bala ko lia na bien ko lia na facilité parce que ils ont ba famille musu balia na patient bana tongo ti 12 heures vraiment et le golien est monanité bana tongo ti sous 17 heures non ba yebi solution pour ko tende ni makambo keleki na buna ko ça ana kin makama bongo koma nango mais bango na famille wana ba bandela banga ko vivre bien ko lia na facilité ko lata na facilité jusqu'à ya mimi alema bazo tangisa bana bango pe na facilité pour possibilité ezalaki ka ndenge ezalaka babi liwa ayaka atunaka na ye te liwa soki azwi kutu babebe ya prématuré bongo moto aboti bana mibale po azwa yaki parate te ayaka mbala moko bandeko balandi ka ndenge ezalaka mama na komi ezalaki mama Ariette ndenge ezalaka kaka bafièvre bilomo ya bongo mama aye okufa ntango mama aye okufa papa atikali bana batikali ba orphelin de mère baleli mama kei mama totikali biso moko totikali kana papa mama bakekunda mama kufi ba comment vivre moko na papa na bango ba vivre kana papa na bango kandinga ezala kana papa na bango ozo continuer pe kotanga parce que papa ne mtasala ka actuellement papa nde aba na poto kuna nde basi pe basala mais basa kini des fois ba s'intéresser na bango te vraiment moi ça simba miko alo bana eboy ndenge yenga alo ba en tout cas ba s'intéresser te bazela ka mobali ye mo kasali et puis ayi na mbongo na poko ka ndenge ezala tant maman kufi bana basuba wale la trop parce que maman kei souci maman wana ekei mais te que pour ba otanga lisuti pour ba continuer ba kotanga parce que papa mtafuta mbonga minerval papa mtatika mbonga biloko papa mtapesa mbonga bilamba papa mta sponsoriser nyonso bandeko balandi bah comme on va d'accord papa bana pe va continuer à kotanga ndenge ezala après 2 ans papa te maman bazaki trop attaché maman denga akufa ki papa tikala pe ko la so mwasi musuta bandoko ko linga te taka olinga mwasi na moko kaka olinga pe makasi bosali ka bokoli
allez moi sina yo akende kufa tika yo mais babota ki na retard bazaki bakoli na bango mais babana na retard et puis babota na retard soko moi sitonga akufi mobali souci ya mwasi na ndako kasuko linga basi misute na nzela mobali pena souci ya mwasi elata ki nzoto de mobali ayoko kufa na 2 ans après liwa ya maman 2 ans après et puis papa ayoko kufa tant papa kufi bino boyebi ka famille africaine bande ko Congo ba papa leki na ba papa kulutu na ba tata mwasi na yebisaka bino en tout cas mabeto sala ke futa maka anasi bande ko balandi le ministre de Noelieng témoignage na betela bino eza témoignage vrai si bino ngai na la mutabe émotion to ça mutabe émotion mais ero na lela mais tellement comme ministre ngeza ebima na pasi moi pe bimeza te poto wana biso ça pe théâtre te en tout cas papa tanga kufi après 4 jours 5 jours bakundi matanga ndizala ka bapanzani banoko pe baye parce que malgré ndeko na banga kufaki mwasi na bana bango bazaki na kati babi masu ekokufa me libongo ekotikala izala bongo wana pena papa Lutumba Simaro pe à son âme bandeko balandi émission les ministres de Noelieng papa tanga baki kokunda papa bandeko ya papa wana bakomisi basiameli bana wana hotel oponga ndeko na biso bobima bilonga ndeko na biso bozwa te boza bandoki bano bolie mama na bino bolie papa na bino tala actuellement lelo bana wa mike bomona na banzela bana na ba fazer mingi bazalaka bandoki te mingi eza cause ya ba parents babi papa kulutu zaka papa tata mwasi ozaka tata donc ndeko na bino mobala kufi ozana droit ya kozwa responsabilité ya bana wana melelo na Afrique actuellement na Congo Kinshasa soki kaka papa na mama bakufi bana bakomi bandoki et surtout quand soki babota bana bilongi mabe donc bana bilongi mabe bazana libabe na buna biso soki kozaki tokote baba tango mususu ndokio ye mtalie noko na biso ye mtalie mama leki na biso ye mtalie ya na biso bana babimi bandoki bakamati babengani bana na ndako bana pe basa bana mike bakene ba famille ya mama bango bino bolie bana mama bino bolie ndeko na biso boye bosi bolie tata na bino en tout cas to na posa na bino te bokende duka vina bino aya bana babeti ba porte de porte en tout cas batika le mona mutu afongolela bango porte te en tout cas batika le mona mutu afongolela bango porte te bana ba se retrouver ba fazer na buna ningaso na lo botalanga bana ba se retrouver ba fazer oui bana ba se retrouver ba fazer na libanda ba comment vanda libanda bavandaka libanda baliaka na okwata bana bayekoli pe kimuyibi oui fazer ayokola kimuyibi bana bayekoli kimuyibi parce que soko za muyibi to olia te olia ndeni musukutu muta osenga mutu mbongo na nzela so azeneka mwana soka na pesi mbona ngake kanganga na bonga so te na vient to ka kindo kitemeza ka trop na Congo atako soutenir bana mikina banzela batebele bakoma na bango banga bana bayekoli kimoyibi bana bakomi oyiba bandeko balandi les minutes de Noelieng ça c'est un témoignage vrai bana bayekoli kimoyibi bana babandi ko yiba bandi ko vivre ka bon témoin bayiba débutante na makambo ngwa ki fazer kimoyibi pena babana pena kokoka penza te donc izaki kaka soka yibi okabanda kuiba occasionnellement pour bandi bate kuiba ça passe faut appeler la méthode non ndengeni o sala ki po yiba chaque jour parce que o ba yiba chaque jour na baza ba moto baza déjà expérimenté bana ba mesani bongo et jour mususu sali 3 jours de kazo yibate premier jour ya na libosa ki ya ayibite deuxième jour ayibite troisième jour ayibite leki asengi bana basali 4 jours au moins bazwa kelo ka malonga ko liate leki na akoyifuna nzala ya ndeko balandi mwana koyifuna nzala nasa kwa yafunya nzala ya na butala pelenda ngana kwa na afunya nzala to kosi tala soki muta ko ifunya nzala ko kufa sobote mona ko ota kufi kosi kibota te funya nzala funya nzala ya bande ko balandi leki na bango leki na ya mobali ko ifunya nzala bota ma apeka bombale bande ko so bota matana ndiko mwasi ya msunde ka mwasa ko kata ko bala ko yambila ta porteur ya libongo ya kata na foma sango balia kata kolia tellement babota maka bongo ba joba ya o ba se baba bongo ndefo bo se battre bo kendo bala donc vedi bazoka ba nabuna ba pelenda bo na charge
Bino faut luka mbongo bo bala. Pele na face à la bala, pelisi bon na bu déjà bala. En tout cas bande ko balandi. Yaya moni teke leki nanga kufa na nzala. Nako tika komona leki nanga boeta kufa na nzala. Bakoni en fait nakin bandite za partout hein. Bakopel za la partout. Manzanza minene za la partout o baba mère o balambara bateka ka ba lipa mateko fili. Biso story manzanza na batama boma balambela yango biloko balela yango. Yaya luka biloko kolamba monite. Aluki biloko kolamba monite abite ndeko nanga kufa boepwani. Na konzi mate ndeko nanga kufa zui Gillette. Akote ndako esilate. Atalika a parti ne o. Ndo a partout za misuni fort. Na mopende. Amikati mama na pota. Akadon alongoli poso en fait alongoli musuni ya nzoto na ye. Ata kutu ada balongola ka mus evunde malati. Ba alongoli pena musuni ya nzoto na ye atia on a chassé ake kote babande ya kovanda. Aluki bakoni. Atie musuni nzoto na ye na moto. Alambi musuni nzoto na pon dekone ya mwasi ya mobala lia po a perdre ndeko na ye te bandeko balanti ndeko na pas lié a se rétablir azui makastaka mutu sokoli a milice ko maebele. Musuni na munene. A milice ko maebele. Ndeko balandi le ministre de Noélie, ça c'est un témoignage vrai. Nga longola ati. Na bakisa a pété, ndé ba pesela nga ndé na beta kango. Ndeko balandi après quelque temps temps leki na allié, a comment ta ndeko na azomona makila mon ndeko na zo saigner. Atuni yaya ozo saigner pota munene boye ndenge nini. Ndeko na lobi telo te abino la kisangai. Yaya afongola kangi ndeko na makasa tala bolikolo yaya trop penza ko tout pene sami pena blura boy trop penza pene mkuwe monana bandeko balandi ndek na tuni ozoki na nina bite na ko mona te kufa na linga na mona bien te da balobi na la kisoka bolingo yana leki na koka ko linga tena mona yo kokufa na maboko na nga en tout cas bandeko balandi leki ne sali pasi na motema avandi na babela bi ya po andino sali boye o mikati po na ngai falotika kaka abi jamais na kwa kotika yo kufa tena ngoko komona yo kokufa te na sali parce que ngai natika la nga mona mokili papa kufa mama kufa et puis na mono kolia te à cause d'anzale bomayo ok nga na na capacité à kopesa quelque chose et ko uté pas nga moko yango moninga na sali en tout cas bandeko balandi histoire ane suke na nkawana mutapesi ngango abakis abetela ngo kasuka wana abina nga nweli yenge ero beteli solo wana kolongola te ko bakisa te ko modifier pe le côté en tout cas nga pe na modifier te. En tout cas, ya Nicodème histoire avec nga kuna bwaka na kombone ya Nicodème histoire na ya ngwana na longolité na bakisi te na modifier pété appelé na longoli na pe le côté. Mais tant na tanga Bible po boy ba ke jozala ba chrétien. Nga na chrétienne. Ah oui, Carrefour des Stars za ba chrétienne. Malgré nos programmes, ezaka selon ba abonné nde ba senga biso. Kola Carrefour des Stars ye kuna benga ke ma pasteur pour ça banzo tio na téléphone tikako etika la kana tutu kana ya baba shikaka en tout cas ya mimi ale mambote no yaya ba tikalo leki bango babi biso pe tozala ba chrétien ngape na tanga la Bible na histoire autant na ndo betango na ko se référer na verset biblique mon na tanga tozongi na Bible bandeko balandi ko ka Noélie nga tanga Bible pour vous dire que je suis chrétienne moi na ko se référer na passage biblique moko boye oyo ezobetela biso bolingo entre biso tolinga na biso to bandeko soki te tokomona nzambe te na excuser na luka na buzengo excuser na luka passage biblique on a tanga parce que ça lieu na histoire on a beta et les gens vont comprendre directement na tangi na to tangi bible na biso na Jean chapitre 15 verset 12 à 13 nous lisons notre Jésus. C'est ainsi mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que nako bandela pona ba msusu bota la côté en adiente atoka na bandeli kotanga isusu balobi awa Jean chapitre 15 verset 12 à 13 nous dit ceci voilà c'est ça. C'est ainsi mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. En tout cas, ici, c'est Jésus qui parle. Hein? C'est pas moi, c'est pas Noélie qui parle. Bible maintenant, Jean, c'est Jésus qui parle. C'est pas même Jean qui parle. C'est lui-même le Dieu créateur qui parle. Alors, aimez-nous les uns les autres. Donc, art de quoi ça qui et on a des grands amours. Tous en a deux sortes d'amour. Toi un amour agapayo, toi un amour filéo. Nous en a bolingoni envers maninga. Entre les deux, ils ont très fort. Ils ont été bolinga ba bisou. Bolinga moi sina mobilité get yo kaka. Bolinga moi sina mobilité. Car ande ngo zo compter bolingo, il y a ndeko entre ndeko, sœur entre sœur, frère entre frères. C'est ça en fait vrai amour. Donner ta vie pour quelqu'un. Moutninga pena liété. Mais en fait, yo lié te pour m'ningalia. En tout cas, moi, tolé zarat bongo bande ko balandi valeur amutu na mokili za tangu o laksa balinga bolingo. Yango nde salara bien. Ne mimi ale ma laksa biso bolingo créer entreprise na ye apesi bato ka banabu, bato ka ba pelenda nueli yenge, ba travailler dans entreprise na ye. C'est ça l'amour en fait. En tout cas, bolingo ka osenga baninga fota mitakala te bande ko baladi. Comme dans ce cas émission, en tout cas, tout le monde est à la prochaine numéro.